cadre ya bongo to ndenge nini. Po Anelka Ballon d'Or aza toujours na kati ya Belgique na Anvers. Anelka Ballon d'Or aza toujours koposte basapi na ye ndenge mesana, bilamba na ye, bestile na ye, bagu na ye, na kati ya Facebook na ye. Anelka Ballon d'Or a changé te akoma soki ndenge nini. Changement esalama kaka abali. Pe azobota vie ya famille. Medikambo nini ezalaka ye na Karine. Soki na lobi bongo parce que Karine Mokonzi boyoki bino nyonso awutaki kotake Magali Lomama atache kombo te, me toyebi kotake atake Magali Lomama lokola Karine Mokonzi tango akotaka l'esprit ya rando keba kote mususu asangisaka na bato mususu sans kotia kombo. Nalobi na ndenge nini parce que alobi na Magali Lomama kanisa mokolo tokutanaki ndengo bangaki ngai omonaki naza ngambe. Sikoyo soki botali photo ya Nelka Ballon d'Or mokolo bakutanaki na Karine Mokonzi, photo yango moko ezoloba. Nga nalobi eloko te. Nalobi eloko te bandeko. Photo ezoloba. Yo ndeko zolanda nga. Photo elobi nini? Anelka Ballon d'Or ye pa tremblaki neti Magali Kongolo to ndenge nini. Non, Magali Lomama bolimbisanga nazokanisa kombo ya chose Magali Kongolo ezokota kaka bikotela. Bote bapapa bamama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa nazosala émission na nzela na motuka na ngai. Alors soki naza kosala émission parce que na uti mwa musika naza pe musika yango tan eza te nalobi tika nasalela bino yango kaka pote soki nazwi ide ya émission ya kosala soki nalekisi yango ekokende mususu nde koya. Sujet oyo ya Nelka Ballon d'Or na Karine Mokonzi nazaka na posa ya koloba yango pe kosala mekimaka ngai mingi. Pourquoi na koloba ngo? Eza très important. Oui, eza très important na histoire ya équipe nationale. Parce que tomona ba maman présidente bazala kaka mibale équipe nationale. Bazala Anelka Ballon d'Or na oyabiso na London Blandine Omario. Bandeko soki tolandi ndenge eleka tomona Anelka yemutu abanda batia liboso mama présidente Europe. Non, ya Belgique. Tokende mukuse. Karine Mokonzi akoma na Belgique. Bakutana pe na Nelka. Bapesana pe mbote. Basolola. Toyebi Karine Mokonzi na mama présidente ya Londres bakutana pe aya pe na ndaku ya Karine Mokonzi. Bavisita pe Karine Mokonzi. Toyebi pe ndenge suka relation ndenge esila. Mais Anelka Ballon d'Or eloko nini esalaka ke batikala kotanga ye ata moke lisusu te. Est-ce que Karine Mokonzi amonaki Anelka Ballon d'Or azali erreur pona kozala
mama présidente ya équipe nationale na bango to azali erreur ndenge ye atia ye na grade ya munene wana ya mama présidente to Karine Mokonzi atiaki ye grade ya mama présidente ya Belgique par ignorance ou bien Karine Mokonzi atiaki ye grade ya mama présidente ya Belgique pote asala bato mosusu ya Belgique motema pasi to ndenge nini ou bien réellement atiaki Anelka Ballon d'Or mama présidente ya Belgique pamba te Facebook na ye aza kolata kitoko mpona bango bazwaka bakoli ou bien atiaki yango vraiment mpona likambo mosusu te mpona rando kaka pamba te ntango wana Chantal Bola azalaki na rando na bango na équipe nationale aza kotake mingi Jael Show Karine Mokonzi aza kotake vraiment pas comme tel na cadre ya bongo to ndenge nini po Anelka Ballon d'Or aza toujours na kati ya Belgique na Anvers Anelka Ballon d'Or aza toujours koposte basapi na ye ndenge mesana bilamba na ye bestile na ye bagu na ye na kati ya Facebook na ye Anelka Ballon d'Or achange te akoma soki ndenge nini changement esalama kaka abali mpe azobota vie ya famille me likambo nini ezalaka ye na Karine soki nalobi bongo parce que Karine Mokonzi boyoki bino nyonso awutaki kotake Magali Lomama atache kombo te me toyebi kotake atake Magali Lomama lokola Karine Mokonzi tango akotaka n'esprit ya rando keba kote mosusu asangisaka na bato mosusu sans kotia kombo nalobi na ndenge nini parce que alobi na Magali Lomama kanisa mokolo tokutanaki ndenge obangaki ngai omonaki naza engambe sikoyo soki botali foto ya Nelka Ballon d'Or mokolo bakutanaki na Karine Mokonzi foto yango moko ezoloba nga nalobi eloko te nalobi eloko te bandeko foto ezoloba yo ndeko ozolanda nga foto elobi nini Anelka Ballon d'Or ye pa tremblaki neti Magali Kongolo to ndenge nini non Magali Lomama bolimbisanga nazokanisa kombo ya chose Magali Kongolo ezokota kaka bikotela Magali Lomama grande combattante ye sikoyo soka alengaki asusumukaki sikoyo Anelka Ballon d'Or aza combattante te ni ya grande ni ya muke abangaka kutu kokota na émission o bakombata bazosala makambo politique alors ntango bakutanaki na Karine Mokonzi na foto na belili bomoni ndenge nini na sote wana soki nalobi nalobela toujours CG ya Nelka Ballon d'Or na Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi alobi na Magali Lomama toujours na mukuse wana soki tokutani bino bato mukuse na kofina yo okoyebanga ndenge nazali Karine Mokonzi alobi yango na pluriel bino Magali Kongolo na nani bolimbisa ngai komba la chose Magali Kongolo ezoya kaka Magali Lomama grande combattante mukuse me grande na bakomba alalisa bakombata alalisa bapoliticien kao mais sikoyo la baronne mama YouTube autorité morale icône vivante oyo asimbi internet oyo asimbi YouTube oyo net nyonso na baapplication ekobima eza toujours ye na Magali Lomama grande combattante sikoyo akoma kosala badefile ya 9 personnes pamba
akobakisa ba 0 na sima bakomata 9000. Mais pour le moment na nzela bakokuta na Karine Mokonzi akozala ye moko to Karine Mokonzi akokutana na bango po bino elakisi bango banani bato mikuse mikusa ngonani Anelika azana liste tondenge nini bandeko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.